awa makambo bandeko nanga eye somo, awa makambo eza ya kobeba, awa makambo eye somo bandeko nangai. Na Kongo na biso toyebaka te basala nzambe ya solo baza banani, basala nzambe ya lokuta baza banani. Paske kandenge boyebi bandeko nanga tozalaka kaka tolali tolamuki lelo kuna baoya oyebisa biso ke Pasteur Kingandi apesaki prophétie. Pasteur Kingandi asambelaki pona mutu Kingandi. Pasteur Kingandi asalaki boyi. Mais soki tokoti na makambo penza ya oyo etali ba comportement bandeko nanga mosusu esalaka que la plupart des gens se posent des questions. Pasteur Alukuta awaza wapi, pasteur ya solo aza wapi. Mbutu basala nzambe kote mosusu oya lobinga na kotika te. Mosusu pe lobinga pe na kotika te tokende nango ka bongo. Si il faut que to swana na ba réseaux sociaux to ko swana. Si il faut que to bebana na ba réseaux sociaux to ko bebana. Encore na kilelo oyo réseaux sociaux nde akomi juge, réseaux sociaux nde akomi avocat, yende akomi kokata makambo parce que mutu na réseaux sociaux azoya kopesa ba point de vue na ye, azoya kosala ba analyse na ye na ndenge moko ya malamu. Ba joyeux anniversaire na ba o nyonso ba o célébrer anniversaire na bango lelo bandeko nanga kandenge na lobaka ko célébrer anniversaire eza grâce parce que eza na bato mosusu tobota makana bango jour moko année moko peut-être ba mosusu bakokisa ta ba âge na biso te eza na ba mosusu kana tango babota ki bango 2 ans après mutu akufi bato mosusu akoli bokomi penza soki na ba 20 ans 25 ans jour mosusu bolamuki ka boye buntu akufi mais soki yo za envie en tout cas ezalaka toujours malamu ko célébrer anniversaire na yo. Nos sincères condoléances na ba o nyonso ba olela kande na lobaka toujours et encore mosusu ba émission na biso ebele ya batu balandaka ngo na ba matanga omona batu ba olela papa kufaki mama kufaki oncle akufaki noko akufaki koko akufaki. En tout cas, Étoile Nines TV a été présenté par sincère Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pour nayo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi sensibilisation kandenge zalaka na ndenge moko gu na ndenge moko bio na ndenge moko kitoko bandeko nanga ba mapango ya koteka yango wana kandenge na lobaka toujours et encore ezalaka bien en tant que parent ovandi oyebike ndenge naza boye naza na mwa bisika nanga ya kovanda naza na mwa place nanga ata soki lelo na koli ata soki lelo makambo ezo simba te nayebike naza na mwa bisika nanga kovanda ekozala malamu et encore malamu mingi makasi ba mapango eye na $750 ya pamba osombeli bana na yo lupango omi sombeli pe yo moko bandeko nanga ekosala malamu mingi penza na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu na makambo ya Pasteur
Kabundi Walesa. Ebele ya bato toyebi pasteur Kabundi Walesa aza moko ya ba pasteur ya munene ya mboka na biso. Kande na lobaka toujours et encore que musala nanga ezalaka awa pona koya ko sabola bato te, ezalaka teke na ya na sala soki bisala sala te, me musala nanga ezalaka koya ko sala analyse na makambo oyo ezoleka na oyo nyonso ezotambola na ndenge moko ya malamu. Bandeko nanga avant na kota na mozindo ya pasteur Kabundi Walesa nini ekomeli la famille ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosala ka émission ya sika batu ya sika pe bakota na chaîne na biso. Yango toye ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi et kimayo qui mobali et télémaka bien te awa pour la maladie tension diabète AVC topé obésité lobiko et zali perte de poids sans okota salle de sport kisi a injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation di susu kandenge zalaka na système moko bio la famille bandeko nanga Gavker ayeli biso ba solution ya bien, Gavker ayeli biso ba solution ya kitoko, Gavker ayeli biso ba solution ya malamu. O nyonso azotungisama na o nyonso etali santé, o mona kati no santé na yo za bien te, o meki ba place ebele me e o simba te. Na osenga na yo benga Gavker, Gavker azawana azosungaka. Asungaka ba papa, asungaka ba mama, asungaka pe bilenge na ndenge moko ya kitoko penza. Bandeko nanga la santé n'a pas de prix hein. Bate la santé na yo, kolanda kolia te, kolanda kateke non azana mbongo malonga te ro boye. Jour ekoya ekobeba, jour ekoindela yo ekozala pasi pe mawa. Ebele ya batu bakufa kaka na négligence ya muke. Monika moto akei yango nga na lobaka oyo ka bien te na nzoto malamu o se faire soigner ekozala malamu mingi. Voilà. Bambote nanga na Linda Bukulu, bambote nanga na mama Lisimpitu, madame Gracia Mpoi, bambote na mama Eugénie Zemanga, bambote nanga kandenge na Beta Ramasolo, na madame Pacifique Kiyong, bambote nanga na madame Basila Mboyo, bambote surtout na Yemoko la parisienne ya Tongo, madame Judith Diamprovisa na système moko ya kitoko. Bandeko nanga lelo toye na makambo ya pasteur na biso Kabundi Walesa. Eza ya kobeba. Toyaki komona mutu oyo nganga oyo akendaki ko témoigner epai ya prophète to pasteur Kabundi Walesa. Oyo akendaki ko témoigner na makambo Maria. O Maria à côté la prison. Garçon wana azongaki sur les réseaux sociaux pour na koya koloba keno ba proposa ki mbongo na bandi ebela batu balandaki yango na tiaki yango na chaîne te. Pourquoi? Parce que na tiaki ba voix ya batu ebele kane boyebi musala YouTube biso pe to batela ka musala YouTube alingaka te nyonso to tiaka ka mingonga batu ya batu te. Je sais que mutu nyonso za ka besoin na ba preuve mais mosusu yango ba mission mosusu to lekisaka ngote. Alors ndeko wana ayaki koloba keno azwaki appel na église ya pasteur Kabundi Walesa pona okendo sala témoignage mais jusqu'à présent nanu bafuti ye mbongo te.
toyaki komona pe ndeko na biso mosusu aza na Lubumbashi, donc na minute azovanda na Lubumbashi mais azalaki na Kini. Ye pe ayaki kopesa témoignage na ye ke ye pe na église ya pasteur Kabundi Walesa bapesaki ye mbongo po bapropozaki bapesaki ye mbongo kutu te me bayaki kopropose ye ke akende opesa témoignage ya lokuta bakofuta ye mais jusqu'à présent nanu batikala kofuta ye te. Et après ça du coup toyaki komona ba voice eyaki kobima ba audio wana ebimaki ezalaki na culte ya pasteur Kabundi Walesa ka ndenge tozalaka na dimanche boyeboki église. Pasteur Kabundi Walesa atiaki ba audio wana pona koloba ke pasteur na biso Denis Lese prophète. Tobengaka ye des prophètes paraît que prophète Denis Lese asalaki complot na batu pour que baya koloba ke pasteur na biso Kabundi Walesa abengisaka batu pona okendo sala ba témoignage ya lokuta na église. Bandeko nanga toyaki komona ka le même jour toyaki komona pe papa na biso Denis Lese ayaki pe kopesa ba version na ye alobaki oyo nyonso akokaki koloba kande na lobaka soki makambo ebimi ba preuve ezala te mais ezalaka toujours muto ayebaka vrai cause ya likambo eza batu oyo baokopere na nzambe nde bayebaka parce que babiso oyo akoki koya na ba preuve na ye peut-être place ya bando loba bakati yango abimisika ya moninga bato ebele bazalaka bongo. Et du coup toyaki komona prédication ya pasteur na biso Kabundi Walesa asalaki prédication na église kuna na église yaki ko sensibiliser batu kopesa batu droit wana ya koloba ke soki boza na besoin ya koporter prophète Denis Lese plainte na encourager bino na autoriser bino bo porter ye plainte wana ezalaki dimanche na église ya pasteur Kabundi Walesa. Donc apesaki accord na ye na église apesaki accord plutôt na église epai ya bandimi na ye soki baza na posa ya koporter plainte prophète Denis Lese ba porter ye plainte. Bandeko nanga tango ka message wana elekaki bino moko boyebi internet epelaki penza moto ezalaki somo. Et du coup toye komona vidéo moko, je m'excuse moyen na memela bino ba vidéo wana nyonso ezate nasi na tietie ba voix ya batu ebele moyen na continuer kotia ba voix ya batu ezate nga pena batela musala. Toyaki komona vidéo moko eyaki kobima pasteur na biso Kabundi Walesa na prophète Denis Lese basimbani baosolola. Donc papa na biso Denis Lese akendaki na ndako ya pasteur Kabundi Walesa pona osenga bolimbisi na makambo o nyonso elekaki asengaki ye bolimbisi yango pasteur Kabundi Walesa ayaki na makambo wana sur les réseaux sociaux batu nyonso bamona ke prophète Denis Lese asengaki ye bolimbisi makambo wana nyonso esili. Bandeko nanga kane boyebi biso toyaka kosala ba analyse ezalaka musala na biso parce que quand ndenge na lobaka toujours et encore totiaka ba numéro ya ba téléphone ya de ces personnes o babengaka biso ezana bato ebele o babengaka biso mona mama Étoiline siko bino bolobi nini na situation oyo siko tokosala ndenge nini bato ebele babengaka biso. Bon après bapela bato quand ndenge bato babengaki biso yango tojijaki bon toya kosala analyse toya kobeta masolo toya pe kokota na mozindo ya situation oyo e osalaka pasi pe mawa eloko na oloba nanu ya liboso na situation oyo nyonso to na makambo nyonso eza nanu koya kolobela papa na biso Denis Lese. Toyebi ke papa na biso Denis Lese akota na ye na makambo ya ba analyse ka ndenge biso tosala ba analyse ye pe asi akota na mozindo wana je suis sûr et certain que aosepela mais ekozala malamu sala ba analyse na yo na ndenge moko malamu pour que obetisa baninga mosusu mabakute. Pasteur prophète Denis Lese aza prophète moko oyo toyebi sango na ye depuis kala na kilelo oyo yaka pe na ba prophétie mosusu omona kopesa message makambo pe salemi kande na lobaka nzambe a utilisaka mutu nyonso
Nzambe akoki te ke non parce que eza kaka na pasteur mutu kingani nde asambelaka makasi boyeboye te, me Nzambe autilisaka mutu nyonso mpona kopesa prophétie. Yango nga na osenga vraiment na prophète Denis Lese de partout ozolanda ata na mama na biso Tina Lese de partout bolandaka biso. En tout cas ozala bien kande osalaka banalise na yo, salaka banalise na yo na maîtrise et ozala penza malamu obetisa bato mosusu mabaku te. Tomonaki awa kokufa ya mwasi ya pasteur Marcelo. Papa na biso Denis Lese azwaki likambo wana ekomaki ya yo atalaki ata kutu te keno na minute oyo pasteur Marcelo azoleka na bamoma très très difficile auti kobungisa mwasi atalaki yango wana te, me ayaki awa na bamakambo oyo abandaki kobimisa bamakambo moko aza ta kutu na bapreuve te, jusqu'à ce que église ekendaki koporte plainte azalaki obligé ya kokima na mutu oyo akalma situation ezalaki couple présidentiel nde bakalma situation wana. Mais normalement mutu mosusu alingaki akota lisusu na bamakambo te ke boye toyebi ke en tant que bachroniqueur bachroniqueuse bajournaliste mosala na biso ezalaka kotuna mituna na mituna wana totunaka eza na bamituna mosusu totunaka mpona polémique otali mpe visibilité na chaîne na yo otali mpe kombo na yo kotambola shiko yo mutu bainvité na plateau faut kozalaka keba na makambo mosusu eza te ke non nyonso faut obimisa te eza makambo mosusu babimisaka makambo mosusu babimisaka nango te. Partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial mpona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Kande na bandolo ba ezama makambo mosusu babimisaka makambo mosusu ovandi pe lobi o penza nanga na okota na ngate. Pasteur Kabundi Walesa azalaki pasteur moko abengisaka bato pona ba témoignage ya lokuta to abengisaka bato te pona ba témoignage ya lokuta te. Bandeko nanga ngana lobaka toujours makambo ya Nzambe mutu na mutu ayebaka ndenge nini azokende nango. Parce que quand nous allons na ba Bible ndenge totangaka izana bato mosusu a comprendre verset kingandi boye mutu mosusu pa comprendre na ndenge na ye. Yango bomona kata na ba église bokende na église oyo quand même verset o batei bino kuna ba expliquer yango na ndenge mosusu kuna ba expliquer na ndenge mosusu eza kaka Saint-Esprit oyo eza na kati na yo ndenge ako convaincre yo. Soki omoni ke nga na église ya pasteur Kabundi Walesa na sepelaka nango na moni ke kuna Nzambe amonaka nga oza na yo libre okende. Mais soki omoni ke nga na église ya pasteur Marcelo nde place Nzambe amonanga oza libre okende. Na suka mutu na mutu akokota na ba jugement na ye ezalaka bongo ke toyaka tolingaka toya kosambwisa ba pasteur toya kosambwisa ka basala Nzambe eza malamu te.